Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Ba papa wana ba servia culte. Lelo loko ebo mabiso to beta musique to servi culte mais to beta musique to servi ka monde. Ya omoli banzembo na biso zo le kaina pexi. Oki ko luka na makasi ya nzoto. Na ozwate so molimo santo a permettre. Ozo luka na makasi ya nzoto. Na nzembo na yembi. Na lobi biso to ebi ko bondela te, biso to ebi ko senga te, molimo santo sunga biso po tozwa biyano. Loyembo nangae nayemba te po bato babeta kaka maboko nayemba te po bato basepela na mongongo nangae nayemba po babeli babika nelitwa yemba po bakufi basekwa dossier que les paniers circulent encore lelo ezaba Jonathan Yanfu ezaba Manassé ezaba oba obima lelo série toyebaka couple buloba to satanda te que tout le monde ba mari misamo paix à son âme série toyebaka bakunda sister to satanda te que tout le monde ba lor mbongo et tant toyebaka ba lor mbongo to satanda te que tout le monde ba rosni chaque chose à son temps. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Bonzambe P. Misala. Bonzambe P. Misala, on est donc en Angola, précisément à Luanda. Et bien voilà, je reçois pour vous un artiste musicien de renom. Simbi Luanda, Simbi Angola, Yango Naina Soulanaye, Yenani, frère Nelito. Il est donc à mes côtés et bon dia. Bon dia, papa Ravi, bonjour. Obrigado. De Nicolo, moi portugais, j'ai bétama. Wow. Et ça bien. Ok. Frère Nelito, boni. Non, par la grâce de Dieu, tout ça vraiment, ça va. Ça va, Nangolo, tata. Il est invité à Lilo, Naye Toko Solola. Teba parcours na yende ka izalaka to sur la musique chrétienne na Luanda. Est-ce que ils ont évolué très ozonga sima? Nini ezo sala ke musique yango za bongo azana mpani nanga, il est mieux placé pour na ko répondre frère Nelito. D'abord na mukuse na yebike obandi musique obandi église depuis bumwana mais sentiment na musique e benda yo ke osa musique ezayini. Ouais, na se présenté. Oui. Kombo nanga Nelito Lembi, mwana maman Hélène Kiazola et na papa François, chrétien né de nouveau, na yambi nzambe na âge à 5 ans. Et na bando c'est la nzambe na école de dimanche, na zoko yembo to benga kodime. Et ouais na banda ko yemba na ba culte na biso ya école de dimanche. Et tellement ezala ki désir ya kobota ma likabo nzambe kotia kati ya mutu. Et kino lelo Nelito Lembi azoko bana rosaye na nzambe na nzela na loyembo. OK. Et mais à l'époque vous avez 5 ans nani wazo cette pétition de musique chrétienne. Oui, na ba 5 ans nanga à l'époque ndé nazoko la to ko yemba ba nzembo moko ya bekodim. Pourtant on a conscience pena comme tel ezalaki na noté, to zalaki diriger to et pas ya bateau bazoko conduire biso et tant on a ko koma na bambula à partir de 15 ans soit fa musique yango sikoyo eye
et ezana mutu oyo apesanga vraiment pour ça koyemba makasi ezaki papa Charles Mombaya. Charles Mombaya. Ouais, papa Charles Mombaya, paix à son âme, presque tous les missions dans le bas Kamboyo. Papa Charles Mombaya et la sœur Rebecca Malope et Afri décède. Nazaye kolinga mingi style Zulu. Na bando sepela mingi na mélancolique oyo sœur wana zaye ko bimisa. Sokazo yemba mais na yebaki ki Zulu te na yebaki panglais te. Mais tellement musique ezarande mélodie. Ouais, mélodie na bango façon d'être koyemba na ye et poussanga penza na linga koyemba et na ba vie na biso Vox Day. Vox Day. Vox Day. Vox Day, ouais. Avec Kotika Biso, Tozaki Awande na papa na Biso patriarche JP Kabongo. Ouais, na ça que tu n'as pas cédé na yao. VJP, voilà vient nanga. Ouais. Papa Charles Mombaya, il y a eu aussi pour mingi série. Wow. Papa Charles Mombaya, na bande ko lingana no particularité na ye na musique. Surtout ne sinze mone ya bato bakotuna ngai pona nini nasalelaka Yesu. Bato bakotuna ngai tina nini nasalelaka Yesu. Eyano nanga kolo apesi nini kolo apesi ngai kimia na motema. Donc personnel, ouais. Papa yo a contribué à mingi ngana benga ke coach na ngai mena musika. Ouais, donc coach na ngai pena musika baza bat oyo ba pesa ngai posa to ba matisa ngai posa koyemba ba papa Charles Mombaya. Okay. Ouais, donc ba sala ya mingi. Obandi musique. Ouais. Obandi musique yango wapi? Na yomoko to po bete moi tout na musique oyo mukili to pe yomoko kaka. Non, naza mwana na koli pena dans l'église. Ouais. Oui. Naza penza mwana na koli l'église. Encadreur nanga, ezalaki grand frère nanga, paix à son âme, paix, français, Everis Lembi. Donc il y a nanga nga nazaka soule na bango turba na portugais na français quoi cadet na bango. Yé azalaki coach nanga, pianiste nanga. Encadreur nanga, donc pour nelito akoma boye man instrument, c'est à cause il y a grand frère nanga wana kufa. Il y a donc yé mutapé sanga penal soupe pour ça, il y a ko travailler à partir na yé nanda kunde to bande ko travailler et aye ko memanga l'église na biso ya bima. To komosa na l'église ya bima l'église ya bima pe esika na banda ki suko yemba. Tant na ko longo église ya bima na ko koma l'église ya armée de vainqueurs et pas pasteur nanga Eric Ngunza na ngir na Veni Nzombo. Allez. À partir de l'église, il y a armée de vainqueurs, nous avons travaillé. Grand frère Montozagi, il y a balabala, il y a papi. Et je salue vraiment. Il y a papi Ndala. Donc, vraiment, je salue en pensant. Viens Nangawana, Ayokanga, Nazo Yemba, Yesus, Ayoko, l'église, Moro, il y a missioni. C'est Bep Sengiringir, il y a papa Zeka, Naveni, Kingabo, Ante Kingabo Yolo. Il y a Ayoko Memanga Kuna, et Kuna, l'Issus, il y a travaillé dans le groupe Moko, il y a Lioriona. Et tant que nous avons fait la grâce à quitter Mboka ya RDC, nous avons fait en Angola, et c'est qu'on a bandé la carrière solo Nangai. Ok. Pas belé. Na musalo todo ça ba difficulté et belé, mais mon tout oyo azalaka na portugais to lobaka makadash promesse. Donc mon tout azana promesse katinaye. Peu importe bitumba, peu importe bambonge a osuka kana rolonga. Ouais, donc mais tant au commis Angola, au commis Luanda, yebsabsonano intégration na yo ezaki ndenge nini pour yebi portugais j'étais ngaku na de prière fala portugais obrigado et c'était grande. Ouais, tant on a yaki Angola ndenge na lobika moto so azana promesse katinaye et kozala na elembo ya nzambe kati na yo peu importe ya mabele siko kotia likolo na yo nde bibezo babisika tu boniati epesa melebeno peu importe koyeba langi peu importe koyeba langi te lokola ka promesse nzambe ezali kati na biso et to sala ki exploit pe kino lelo tozo continuer et na kuta ki bandeko oyo bazalaki déjà na mboka bayambaki ngai bien parce que ngape nazalaki na talent bazalaki na besoin ba bénéficier quelque chose ezalaki kati na nga oyo nzamba tsaki kati na ngai po bango pe ba bénéficier nango donc ba fungole nga mutema bayambaki nga et to sala na bango musala ensemble pe
kino ngonga oyo ekokaki nzambe ekosunga nga mpe naye kosala carrière solo na ngai. Ouais. Na pumbusko na mapapu na ngamo. Ouais. Ah, frère Nelito. Il est donc notre invité, lui c'est frère Nelito. Avec lui on est en train de parler surtout son parcours et Asali parcours kitoko. Mais musique musique à divertissement, to musique bon mondaine na lingo bon te mondaine. OK. Mais bon na lobakaka. Et benda kiote et atira kiote. Non, musique wana et bendangate parce que tant on a zokola nazaki moi na déjà nazaki dans l'église. Nazaki moi na l'église mais so ndimba bina filet beto kama comme peut oyemba moi muki. Non, ce qui na roloba non. Nazaki na église. Mais les toyi na yoka. Eneti ngai na banda ko sepela mingi tema na ministère deuxième voix. Na banda ko sepela mingi tant on a okola voix ya Pepe Kale. Na bande ko sepela na voix ya Madilu system ba papa wana mibale baza bato yo nazaki mo penza boye soko yoki bango po to otambo na nzela na yoka na vanda na lola te na vanda na mabele na ba feti pour kendo yoka donc so na yoki ngabi oui ba papa pe na ba travailler pe ba papa ba yebi musala ouais mais ezaki sentiment na ngate ke na kende na faire part na Mbappé musique profane et au commis na Luanda carrière solo ou bien c'est déjà ouais, tant on a commis na Luanda, carrière solo nanga, na ko lancé premier album nanga en année 2011. 2011, na ko lancé premier album nanga 2011 ou 2012. Et ouais, na ko lancé premier album nanga aux ana titre ya Nzambe ya bana makango. Premier album nanga. Bana makango ce sont ndenge nini Nzambe ya batu nyonso bana makango. Ouais, les inspirations Nzambe ko pesa. Titre wana ya Nzamba bana makangu eza titre moko ebouleversaka un peu bato na Nzamba bana makangu na beta li solo beaucoup plus ya Jefté na beta li solo ya ba Ismaël parce que bazalaki bana oyo ya makangu et soki tokena ndeko na biso lokola Jefté azalaki mwana makangu et mwana makangu wana ekomaki na temps ezalaki ke bakabola peut-être l'héritage ya papa na ye na bandeko na ye babengana ki po bamoni aza mwana makangu yo ko bénéficier na héritage na biso te et mwana wana ye ko kende libanda akei mais eloko moko esimbanga yi na message oyo tangu bitumbe ko eye na mboka baluki bato bakoki ko sala intervention pour na mboka bana ya papa na ye wana o bawela ki héritage muto atelema pour sala intervention mboka zalate et lokola Nzamba planifier makambu na ye baki olukaka mwana makangu wana Jefté po sanini akobundela bango na mboka et ce jour là mwana makangu tango aye ole a bénéficier na héritage ya papa azwaki sur héritage ya papa te mazwaki héritage ya mboka po tunaki anga na lingi na bundela bino e bopesanga nini héritage ya papa peut-être ezaki lupango moko bateka ya mbinza bakabola bapesa ye mwa 10 000 mais mukulu yango ayaki po azwa so héritage ya papa te azwaki bomengo oyo ezalaki ke mboka nde eraisonne epesa ye bomengo moko boye po asali nini abundeli bango mpe apesi elonga na mboka mwana makangu de dire mwana makangu moto babwakaki hier bakomi ya ris moto babwakaki hier loyi babwakaki ye lelo baluki ye moto aye na makambu ya lobi mwana makambu tozo morceau ya loyembo oyo et ça so bien avec frère Nelito bobo yangate nazali leki na bino bobo kangate nazali mwana papa na bino nga na bino se makila moko lokola Jefté babo yakiyeo babenga ye mwana makangu babenga ye mwana mwasi ya ndumba babenga ye mwana mwasi ya mibale tango bitumbe yaki bakendeki koluka ye avaye ya bundela bango atunaki na bango bokopesa nanga nini ye bachangeaki langage tokopesa na yo bokondi likambo ya kokamwa na place azwa bomengo ya papa azwi nde bomengo ya mboka nani akoki kosala boye soki nzambe na de la foi te nani akoki kosala boye soki nzambe na Erike Ngunza te bana makangu
Et salut-moi bien. Tu vois, autant aux oyemba boye, au bimse album na 2010, style elo, au banini, bilan ils a positif, tout ils a négatif. Ouais, et pour n'angana koloba. En 2022. 2022. Donc, en 2023, ok, donc l'élection à RDC. C'est ma cabouya bien normal. C'est normal parce que Nainaki a lancé deuxième album en 2020. Et Bissonos Toto Yebi, tantôt Gouta Ekole Kanango, il y a Covid. Et album Penze Zalaki prêt pour Ebima. Alors, en 2020, on a lancé un clip Moko. Il y a promotion, il y a Nzembo Nanga Molimo Santo. Et l'équipe pendant une année successive, il y a une chaîne à Congo. Et l'équipe vraiment qui 24, presque ma chaîne presque tout. Clip on est bandaki koleka. Et lokola to kanga maki projet o ezalaki yangai na mutu azalaki comme producteur et album wana ezalaki na newana et moi makambo wana ekomaki ndesaki lokola perturber biso préparation ya musala o tozalaki nango nde to arrêtaki et tozongi na nosima album ango ezali titre nango ezali kolela ya mwasi donc kolela ya mwasi yango mona lancaki album et na lancaki Nzembo ya Molimo Santo aza moko oui ba featuring ezali ma featuring ezali ouais très bien ouais. Est-ce que par rapport à Giro ils ont un terrain ba musicien ba album et belé aussi mbaté mais peut-être non ça calcul mabé mais au sentier Manuel nous sommes abeti moi chamoko na baté ba bien so ba fellowship to ni komba beti moi lo mo bana ne pas ana bangwana frère Ronick Lukombo moi ba Nicolas Nakin ba frère Jonathan Jonathan ya fo yebi bango non makambo eza bana ba soki nzamba sungi je pense que toko ça la production moko na yepi ya wanangola yo pozo so je wana ozo produire yeto na produire ah non na bandelo makambo ki producteur na ote nazo le bano makambo ya musique na non na musique na otiki musique ko otiki le producteur nde na linga musique na kotika musique te pour na ezo kwa na osala de nzela Nelito Lembi ya musicien, Nelito Lembi mbala ya label. Ouais. Mais si quoi aussi style wana, ba bloco ba musala, yo po ba convert. OK. Yo po beta ba style wana. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Té na beta. Da bientôt sur Nzamba Sungi, je pense que na relancer penza convert moko pe na zo sala. Au monde ba zwinze mungo ya kala ya Mbatu Samuel, ya Denis Ngonda beta ngo c'est la fleur, comment il y a vous sentez que Bablo vous obédez oui, et nous avons fait des bande bazo sala bongo yango ezo lakisa ki artiste akufaka te pour chaque nenayoki moi soana ser wana oya yembi comment il y a ayembi Nzembo moko boy Denis Ngonde pe ya papa Denis Ngonde ayembi Nzembo papa Denis Ngonde mais okitoko makasi ouais donc yango ezo lakisa ki ba papa wana baza ba icône ya musique ba papa wana izo lagisa ki ba travailler et ba beta musique ba servir à culte baza ko sambela yango bino bozo zama wana ba papa wana ba servir à culte lelo loko ebo mabiso to beta musique to servir culte te mais to beta musique to servir ka monde ya omoni ba Nzembo na biso zo le ka inapexi oyembi Nzembo e beti pendant 6 mois esili lelo ba papa Denis Ngonde banzembo na bango bayemba l'époque on a biso toza ba amitié mais kino lelo tozongela ngo tosala ngo ba convert et puis ba to ba continuer ko simbama ouais ba servir à culte si autant yozo ba bino bozo servir culte et ozo betaka pour na osepeli sabato ozo mona deke bozo continuer ndenge wana ça mabe oui ezo sala mabe yango na siko to senga nde Molimo Santo aya sunga biso pour inspirer biso banzembo moi banzembo eza bambwakela oui banzembo eza kaka bato bapumba ka esili wana eza ba sentiment oyebi Nzembo ya papa Denis Ngonde neti bapasi oyo ekomeli ngai ilingi ekabola nga na Yesu nakobila yo Yesu nakobila seyo nakobila seyo nako tala eza banzembo moko muta utindo to bondela eza banzembo moko muta utindo te olukelo nya Nzambe même ikoko ya 70 ans même ikoko ya 75 ans aoyemba Nzembo abando lela bano babota mate se Nzembo ne bime me bazo yemba baoyemba ngo lelo abando yemba ngo yemoko akoti nanu
lo sambo na ngai yango na nzembo na yembi ya molimo santo nazoloba biso toyebi kobondela te biso toyebi kosenga te. Oui. Namba papa de ningonde na émission ya risque. Asinga binga nzembo na nga na bar animteke kobeta. Ko nzembo ne so beti na bar. Bato babini pe baki abi jamais. Faut pas bongola mte. Oui, oui. Bato faut pas bongola mte. Ko bobi kobondela te ndenge nini. Boye ko lika kobondela neti bango. OK. Bibelobi sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Na nzembo nazo ba molimo santo sunga biso poto zwa biyano. Na papa Rabi nakoki koluka na makasi ya nzoto. Na ozwa te so molimo santo a permettre. Akozo luka na makasi ya nzoto. Na nzembo na yembi. Na lobi biso to yebi ko bondela te, biso to yebi ko senga te, molimo santo sunga biso po tozwa biyano. Donc c'est que ce qui Saint-Esprit inspiré nga. Nzembo e uti na lola. C'est que nzembo ane servi kilte. OK. C'est que nzembo wana bakangami ba okangolama. Na loyembo na nga na oyemba na molimo santo na oyemba loyembo na nga nayemba te po bato babeta kaka maboko nayemba te po bato basepela na mongongo na ngai nayemba po babeli babika nelitwa yemba po bakufi basekwa nayemba o babola bakoma bazwi nayemba po bakangami bakangwa mayeswe biso toyebi kobondela te biso toyebi kobondela te mosungi biso toyebi kosambela te biso toyebi kosambela te molimo santu sunga bise potozwa biyano molimo po biso tozwa biyano nasolo bangolimo apia biso biyano. Apparemment na moni yango ça va. Moi na beta maboko ezati na simi micro koto na simi ça va. Merci beaucoup. Mais besoin ba devoir Merci. Na yoki ba cantique na zena papa tison tum. Aimbelinga ba dilanda mbiena. Ne ba yemba de. Na sentir la bible ba chair de poule. Na zongi ba nzembo faveur ayemba ki ba ser lisa zo la ba yemba. Ba nzemba ba deningo ndi ba papa tout Samuel. OK. Na senti ba chair de poule tu le ba papa Charles Mombaya. Ouais. Démarche ni bino bokoki ko sala pour que ba oya bino pe ba empreinte tikala. Lelo yo après 20 ans moi na o abotami Aza na 15 ans mais après 20 ans le baké moi na aza na 5 ans lelo après 20 ans le baké ah papa papa Nelly to sala nzembu moko boye nengo lobi molio mo santo démarche ça que to umela na makolo atata. Chaque fois David abandai koloba je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Nyonso biso to luka résultat nango eza na lola. Ouais to monaka ba musicien mokili o to benga ba musicien mokili to ba musicien profane. Tant ba préparer biloko na bango to ba préparer ba nzembo na bango bazana bato ba consultaka. Pour peut-être nzembo wana eganga ba parolier bazana bato bango ba lukaka. Alors bisopé parolier à solo moto biso to ko consulter pour musala na biso impart c'est Dieu nyonso biso to sana sa moyo o ezana par nzambe bible zo batanga pesa ka vision apesa pe provision nango et comment nzamba opesa nga likabo nzembo pena ya pesinga nzembo pena za inspiré ko ute pa nzambe lobi nzemba ngole ka ina pexé non. Merci frère Nelito. L'intérêt sûrement nous allons citer. Et mais tous les ans belé na Angola depuis Luanda. À ton résidence là. Ouais, tout ça en résidence. Sentiment résidence moi. Et puis c'est imaginer Tibou et Tibou comprendre producteur. À producteur les gens ils le comme production n'était mais la production na Luanda pe kufi nango. Bon, ezapena comme tel ndenge zala kité mais sur peut bito kanga maboko c'est que musale sili parce que ezana bato belé bazana likabo ba talenté bazana mboko yo. Ouais. Au moninga tinaza na Angola nazo meka moi koyemba bien. Est-ce que ça doit être na Angola au mona impact les am qui bato bana kin. Oui, et loko eboma biso na Angola ezaka manque ya ba producteur ba distributeur qui par rapport ya Congo. Que zonga no kino betela no na de likabo izali. Taba
baleki na yo ti oya majabu osanti bakangi mwana moko aza na nzembo neo nzembo mosusu nini manase comme on est manase je crois danger. Bon, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tout le cas ko briller be tapte. Nzambe ayebi ba moment nangonga oyo ko sepelisa ki adangisa nelito. Et ezana bato belé bazana Congo ba oyemba bien ko leka bano pe basaiba interprétation na majabu wana. Baza pe na album mais oui, mais peut-être ton mososo nanu ba gangité. Le panier circule encore. Jésus a sali multiplication ya mapa na mbisi. Oui. Ouais, na meka ko expliquer. Jésus a sali multiplication ya mapa na mbisi. Bible lobby bazaki 3000 hommes. Batanga, femmes et les enfants. Nga ne dit dans le baraton sur multiplication les aki au milieu il y a 10 000 personnes. Pour si quand mibali baza 3 000 c'est que basi baroza la 4 000. Et si quand basi baza 4 000 c'est que bana baroza la ba 3 000 aussi. Nga na lo baraye soit ça la multiplication map au milieu de 10 000 personnes. Mais tant ou babandi ko kabola, motaliboso o azwa ki lipa na mbisi. Azala ki non? Mutu a 10 000 wana pe. 10 millième personne oya bandaki kozela pe tourna e kokaki babi ce jour là mutu nyonso to azalaki wana aliaki musu se tikali ba memi pe na bibenga na bango bakende nango donc c'est que les paniers circulent encore lelo ezaba Jonathan Yanfou ezaba Manassé ezaba oba obima lelo série to yebaka couple buloba to satanda te que tout le monde ba mari misambo paix à son âme série to yebaka bakunda sister to s'attendra te que tout le monde a balor mbongo et tant que tu es bara balor mbongo to s'attendra te que tout le monde a barosni chaque chose a son temps. Ton frère Mélie Abakouk azaga na poste na ya na ozela oyebi na peso eloko tant on a la papa Sony Kafuta Rockman général tant on a la papa Mutombo na s'attendra te que un jour bakizami na kibila na s'attendra que un jour nous avons Jean-Paul Mayata de la foi mais lelo na yebaka Jean-Paul Mayata na théâtre aujourd'hui il est devenu un homme de Dieu et pour sérieux à Osa Moussa Nzambe partout international donc c'est que les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore, frère Harris. Vraiment, on doit citer à question est belé vraiment. Nena tout ça l'exercice mon coca, tout citer na biso. Merci. Natangi loka comment mutu, c'est linga kana capella partout linga. Normal mais au lobby pe moi ma kamne mais par rapport à minute ya Harris sanga, tout citer na biso ga. OK. Hein? Nako banda papa. Frère Nelson Kikem. Aucune idée. Oui bien été. Naza vraiment na image en zembonete. Oui bien été. Te na yebi mais naza pena na image en zembote. Na pesa. Pesa ngala. Dis-moi comment les lettres. Non, aucune idée. Ça Oza nzambe na magoki. Malade nini. Nasengi na yo kolo yeswe bundelanga. Ouais, c'est une belle chanson. Frère José Ntipi. Il y a José. Nalingaka nzembo. Longola motema na mobali mokolo ezali akokufa tia elikia epai na yawe yende mobateli na yo o Nzambe oza nanga ngana kubila seyo. Frère Fiston Mbouy. Fiston Mbouy nzembo ya kitoko oyo azoro yemba pesa nga ngunanu pardon pardon ezoya mais surprise oh ma surprise oh Jésus ma surprise oh bolingwa motema nangai alongoli soni nangai. Patrice Mobial. Patrice
nzembo na ye nalingaka mingi. Nzembo papa Patrice. Mine Mobiayi ne? Ongoyi Musoko. OK, Patrice Mobiayi. Mosika na uti pene na kokende kotambola Yesu nde lisungi mosungi aranangai kotikangai nama ete nazanangai makasite tikala pembeni nanga o babwipi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Je ne sais pas s'il y a des dédicaces ou salutations. Ouais. OK. Mes salutations à vous, les enfants dédiés. Bah, téléspectateurs, nous surtout au Bolandi émission du début jusqu'à la fin. Vous appelez Nzambalo la Zangate Kopambolabino et na pesimbote na ba sœur nanga nous surtout au baza koyemba musique gospel et ba frère nanga nous surtout baza koyemba musique gospel. Certes Kwanzambi, Mama Wivine, frère Samuel Elena. Frère Nanga Pichou, non, frère Pichou Mwanza aussi, frère Nanga Pichou Kitadi, Boza vraiment belé, Nadia Mayemba, Maman Jolie d'État, Maman Jolie d'État, Maman Myriam, Maman Myriam, donc Bambo te belé, Boza vraiment belé, Boza l'album Nanga, bon. Anoté, Bozelango. Non, ezo single de Bozelango penatu fin de l'année où je pense que Bozoko Zoango, Molimo Santu, et non, ça la convert Moko Bouye, et vous avez la surprise. Et vous avez la surprise, merci pour avoir répondu à notre invitation, frère Nelito. Merci beaucoup aussi, Papa Rabina Nengo Sepelaki Oyambangai, et bon séjour Nabino Nambo Kangola. Obrigado. Merci, frère Harris, merci, Papa Michel Bombele qui nous suit depuis le Canada, merci, Pasteur Kossi Landou, en France, merci, Angèle Boyika et Junior Boyika, Lévi Cyril Arsène Modabu, les garçons capables, plus fort que toi n'existait pas. Merci à vous. FB International, Fiston Bassende, agence à Solo. Merci Panabino. Merci mon frère Harris derrière la caméra. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. On est toujours à Luanda. Obrigado, connaissance. Le business a ses idées. FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, à Besoin Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Allô, Maringa Septande, FB International. Na Kasavu, vous avez dit que Kasavu. Ça va sauter na Kasavu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi Kunande Masolo.